bande combo te na biso lisusu lelo toye na thème oyo eza tellement controverse lisusu eza pe tellement thème moko choquant pona batu misusu oyo bakolanda ngamba na liboso bayebi biso les avertis toyaka pona kobeta sete na makambo etali ya molimo makambo etali ya nkolo puisque toali ko croire que biso toza pe na droit ya koloba soki tomoni ke likambo etambola malamu te surtout makambo etali makambo ya nkolo yango na émission na biso rek retour à l'évangile de Christ kozonga na évangile to na sango na évangile ya nkolo Yesu et toali kotalisa un peu ba point ndambu oyo tokolobela na kata sujet lelo tokolobela vraiment sur la musique. Boyebi que musique ezali eloko moko oyo eza na place mingi na kati ya mokili, voire même musique eza ko accompagner mutu banda na mokili tango oza na libuma mama na yo tango bazoyemba ba bébé kutu bayokaka même donc son tango botami ozokola okufi bat bakoyemba et puis tango oza na mokili awa o sali fête il faut musique beta ezala matanga il faut musique beta ezala comment dire ezala makambo nyonso vraiment ali englober dans musique ezala toujours présente dans musique ezala place makasi na kati ya société na biso mais cependant musique autre la musique plus musique autre bi chrétienne biso benga religieuse bon ngai les avertis tokolo les religieuses peut-être pepe tokolo religieuse te bolim sanga na puisque religion ezali loko muto sala religion est créée amena que salami na batu donc eza moi pas si tolo la mingi musique religieuse mais tolo la mingi musique chrétienne puisque ataba oba sambla na ba mangomba bandimaka nzambe te to benga kuna to bandimaka plutôt Yesu te to tonka na kati ya mulongo ya musique chrétienne. Est-ce que question te tourne à l'iboué? Est-ce que musique ozobeta malelo soi-disant chrétienne et ndimami nankolo question ngona liboso ce que ndimami nakolo est-ce que musique ozobeta malelo ils ont pesa peut-être gloire nankolo yango toko meka ko lobela peut-être lelo et puis lelo toko toucher vraiment pe bato bayembaka oyo pe bokomona chaque fois ba fauteuil na koleka pona ko laksabino ke toza na temps moko oyo ke soit mutu andima soit mutu aboya soki ondimi vérité oza na ngambu na biso soki ondimi lokuta otika na ngambu ya mokili. Alors message oyo eza adressé na ba catégorie ya bato nyonso mutu oyo ayembaka na oyo ayembaka te mutu alandaka ba musicien na alandaka ba musicien te mais tokozala plus focalisé na d'abord la Bible et puis aussi surtout na ndenge tozo mona makambo ngo ezokendele bobi ezali pasi kolobango mais ngai soki lelo tuninga vraiment musique nini frère oyokaka c'est-à-dire que la musique c'est musique ya nani oyokaka comment dire que connotation lobi que musique ya nani pour ça la musique nini il faut te luka musique chrétienne to ya mokili so bi musique ya nani il faut tanga komba mutu bobi ngai oyo témoignage nanga mokezali que tant on a qui na makambo nkolo nazalaki vraiment un pied dedans un pied dehors, c'est-à-dire quand il y a ba ensemble tant on les ba jeunes nazalaki mingi na ba camarades oyo ba ko beta musique oyo bengaka musique ya mokili ça peut mokili c'est musique païenne na otanga ba kombote na otanga ba groupe na moté c'est pas nécessaire nazalaki ko œuvrer na kati ya to benga bongo na kati ya ba ensemble mais nazaki pe lisusu na baninga na lobi o babeta musique ya mokili sikoyo ezaki na ngonga moko boye bakoma koluka baninga na babenda ngai na kuma kwemba na bango nga nazo boya na bite musique ya bino yembelaka basi yembelaka bona boye nga na yembelaka na nzambe mais na yembelaka nzambe mais na saka na bango
C'est ça, et là, on peut comprendre le. C'est-à-dire, ozo yembela, nzambe, mozakana ba païen. Ba païen mozana bango, ba komi kozo appelle courage à quoi biso que yaka obete pa na biso. C'est que bazo monake, et ça n'est possible. Il y a possible. Donc, ozo monake, et là, la musique, et ça dit que, ngai na évolué dans mon mingi, muke, et que ça là que, na combien kozwa yango peut au sérieux. Ça dit kozwa au sérieux, ça dit kozwa musique soi-disant chrétienne au sérieux. Bande commune que bazo mona o peut-être to betana bango bayebi pété lango prompteur. Mais quand on a côté ça depuis kala makambo yoke quelque chose qui ne va pas. Exemple à muke na exemple à muke. Tout ça na studio na Paris. Na mwende komoka mwasi ayembaka pe ayebani pe. Aye poto na kata studio wana ezaki album moko ya ndeko moko to na ngamu na bana ko bongisango ko sala ngo je veux dire to ke na studio siko ya munene et pas ya pona ko sala musala wana. Ya eza témoignage. Siko ndeko na mwasi azaki ye moko mona mwasi. Biso nyonso bibali. Mais façon na ya kutala la batu. Ba détail muso na ko pesa wate mais c'était vraiment kazo séduire batu. Parce que mibali tozaki na mona kati ya studio na misu bazo mona ba mingi ba moni keza na bongo mais bazo qui pète puisque peut-être balinga ki za la bonga ce que choqué mais comment est-ce que moi yo akosa makamba boy. Na benge na bito ke libanda muketo sola. To ke libanda na ebisi na bi. Est-ce que vous monatez mambo sala ya bien te? Atulinga nini? Na bi vous monatez que vous ko séduire batu par rapport ya lobel na yo par rapport etale na yo c'est un peu trop puisque alors lek on a yeba ki pe déjà moi mingi moi kala donc on a yebi quand même ndenga salaka. Alors na comprendre que mi bal to zakina bango basa ko mona ngo bongo bien. Ndenga zaki wana ko sala biloko na bazo mona ngo bien. Ngana ko pixelo ko wana. Na ebise na bi non, il faut se comporter bien dans na mibali. Là je vous dis tout ça na kati ya système. Exemple musu ya mibale. Ezaki époque moko na olingana sala projet mo quelconque. Na bi bon mutuni ya ko sala des projets on nzembo yo. Na moni ya mwana mwasi na ko sala des projets. Et pour ça que to kuta na e. Mais tant na prochaine na epe na soit qui peta na e to sambeli to solma manzambe bon selon ndenga ba FCnga ba série wana ke sunga kié. Malheureusement yona bomoni to kota na ba détail té. Mais ça par exemple la possibilité pour na kolobake na zala ki be mutu oyo na zaki kusala musique dite chrétienne. Mais si koyo question ezali boy musique nini oyo nzambe asepelaka na yango yo moyembi yo mobeti drum mobeti guitare synthétiseur c'est pas flûte tam-tam musique nini question fo bituna ngona musique nini oyo esepelisaka nzambe oyo betaka sikoyo musique tellement ezali art nyonso ezalaka appliqué, c'est-à-dire mutu fois sala yango. D'où musique yango ezala problème mingi te. Mais batu o bazo beta musique ndesaka sko problème. Yango na baki ba photo na kocha. Batu musu bali selon éducation ndenga utela. Azo beta musique selon ndenga utela. Na kati na ye bonzambe za mamote. Alors ça la musique pour na puisque musala mususu te pour lier ça y ba misusu anda kotanga ba classe mususu neti oyo alors ça ba classe mususu après akesa la classe à musique pas comme professionnel yana nazo benga ba chanteur de charme mais misusu peut bazali parce que batu parce que la musique na ye pona nini ba thème oyo asa ko développer ndeti oyo ye passage asa na katiana ça dit tout ça ba te belé
Et ça dans le monde anglophone, monde francophone, où la musique dite chrétienne, mingi basa la ngopon nini, towe ba ngona mission. Tout dans un verset moko. Ephésiens chapitre 5, verset 16. Donc, on va la 18 s'il vous plaît. Donc, Ephésiens chapitre 5, verset 18. Bible ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Bomi langue sana masangate, pour me maka, na débauche. Débauche ali loka kopengo to libunga. Je pense. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Bozala rempli na esprit. Esprit ni. Esprit avec R, mon esprit a nkolo. C'est-à-dire, bo langwa masangate, bo langwa nde molimo, c'est-à-dire molimo nde eza la casse na bino eza la rempli. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Bomi lo bala ba psaume, ba hymne, ba cantique spirituel, et puis bo yemba na motema na mobimba pona ko célébrer ba louange yankolo. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Bo nakacha ba loembo na binona beaucoup misaka to bo pesaka merci tangu nyonso na nkolo na nyonso na kombo na Yesu Kristo. Et puis toko sukata wana passage oyo nde tobeka ko développer nango. Nkolo azo exception na kati ya maloba na eke to langwa masangate et tout ça est rempli na esprit na ye. Tangu yo sikozo yemba d'abord awa bache ba yembi aparte bacha siko bana nzambe ensemble. D'autres disaient que je suis chrétien musicien et non musicien chrétien. C'est-à-dire d'abord chrétien puis musicien. C'est de n'importe quoi. Ça va comme oh batu baso linga ba sala pour ne pas tirer attention à batu. Musique autant que bandaki toza bana mike tozo eba et bandaki na ba mboka obiso to uti da simplicité. Nde commence à telemi azobeta maboko ba baso bina ba baso yemba ensemble. Et ça qui te l'autre monde qui batie ba micro 4 micros, 5 micros, comment tu dans 8, dans 10. Bah tout le monde boye, bah bengi va chanter de l'Éternel, bah on est bah yembaka. Pasteur avant mata a sengi demande, boembe la nzembo na lingaka. Ça dit quelque part au monde que musique o ezaki ke ekumisa nkolo et comme on a kumisa nde batu. Batu ba la musique. Ba ça on peut satisfaire atmosphère ya église. Voilà, tant que balaka kalamuna tant que balobi que concert, to je sais pas, soirée d'adoration. Ou ba une adoration malembe après boki na ba louange ba benga awa na ba langage sur 7. Mais pourtant kala izaka na ngobongote. Kazaki ke nzembo ezana na nini introduction. Nzembo zo bana nga bongo. Bat ba saki pe ko pambomba. Nzambo moko zali ongai personnellement kala na ko lingango mingi peyela nga mingi na ko emba tout à l'heure. Nzambo ni zaki pona ngande ti vous sentir message za ko interpeller yo. Soki toko lingana ya solo Hallelujah, toko mona nkembo na Yahweh. Soki totiki mabe ya solo. Hallelujah, toko mona nkembo na Yahweh. Soki tolingi baini na biso. Hallelujah, toko mona nkembo na Yahweh. Nkembo,
nkembo nkembo tokomona nkembo na Yawe nkembo 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 il faut ezala centré na nkolo. Tant les timuto on appelle ça qui yes photo oyo ye banzembo no mona kaka ono AMBO patron pasteur ceux qui pasteur patron AMBO no ngebe AMBO ceux qui kaina ceux qui ni c'est-à-dire azomba ba thème moko o ezana n'a rien à voir avec ba mwanzambe. Banzembo na biso ebonge pesa lokumu na nkolo. Miso sutango baye siko ko kotsa sko business et comme que même nzembo oyo yo kaka nakati ba YouTube wana soko jongo cho nakati émission na yo YouTube a okata ngo pona nini droit d'auteur. Mais c'est bizarre. Yo nzembo na psaume. Je lève mes yeux vers les montagnes. Okya moi musique na yo et comme nzembo na yo. Donc muyibi lu soit en plus. C'est-à-dire bozo yiba na banzembo oyo eza kutia bino te bozo yiba yango. Et puis bon commission on est tipo na bino eza ya bino. Tout le monde est là musicien eza na ba États-Unis, ba on ba prix. Ba prix à mérite, il y a mérite puisque na toucher ba nini ba point belé. To sola. Et là mais le dit to puisque ma mademoiselle belé koloba mais de fois ça kata ngolo ba likambu peut-être on a hésité puisque non mais tant esprit est bisio tout esprit ils ko conduire yo loba il faut loba parce que tant on a na loba bato ba koyoka ba koyoka ozomba banzembo pona ko tia ba confusion na kati ya mitu ya bato ozomba banzembo tellement ba charme leki mingi. Comment va sous des toragi dernièrement oh moka bimia oh nene oh mama oh gaga oh gugu ça dit bon ça banzembo badlo komoko ils ont kumisa na nzambe te ils ont fait sa confusion na kati ya mitema ya bato bande kosko bayoka banzembo wana bakoba ba fanatique na bango ya bato basala banzembo wana et no ba fanatique ya Yesu Masia. Na kati Ephésiens naka so baine bandlo komona que apôtre Paul azoba que non na verset 1 Ephésiens 5 verset 1 azoba que non soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Ça dit mutu azako koyemba nzembo ami pesa kutu na nzambe te. Banzembo azoyemba za banzembo oyo yemoko asali pona nini attirer attention à bato. Na kata studio ayebi déjà que nzembo ndenge za boye et ko toucher bato ko sa boye na. C'est dire asa nzembo po toucher nde bato. Asa nzembo te ke po bato bayoka nzambe na kati, masa nzembo pona et toucher bato. Et pourtant et toucher bato wapi na kata nzoto na bango esala bango bien. Yabo mona kai koma bato basa ba concert, bacha pe payant. Kala ezalaka na ngote. Et puis yeka na misu na biso to mona ngo peso le kaka boy. Kala ezalaka na ngote. Et tia bato ngo payant. Ba bosa ba fiche kole na ba fiche ya ba musicien ya mokili. Puisque moni que ça paye bien. Mais comme le peuple de Dieu périt puisqu'il lui manque la connaissance, alors bazo continue qu'on fait périr ban nzambe le peuple de Dieu, puisqu'un vrai enfant de Dieu doit comprendre ces choses ici. Ndeko tango zo kana minito. Okotuna ngande mandeko so tuna ngande dernièrement mais ce que nzambo ni to yemba. Mais yemba nzambo oyo yelo na kati ya mutu sans pour autant oyeba mukona nango par rapport ya makomi. Soko moni nzambo zo le makambo ya bien te ko yemba ngote. Batu bazu musique ba commission oh non moni na sali album na ngai il faut na son ezala bien il faut penza to boité ezala malamu mais ce que ba goût ya musique ozo na kati ya musique ozo betama ezo uta wapi e uta libanda
mutu azalaki païen azomba na mokili abongoli motema mbala moko sans même passer par comment dire, sans même attendre mbala moko album. Boka nzembo bibaka wana ya o utaka soki na Zaiko soki na OK Jazz tout ça. Kala banzembo soi-disant ya église ezaka ba banzembo ya dezadete ezalaka te. Ezalaka te. Surtout kol na kata système wana to ndenge ezalaki. Banzembo ya dezade ezalaka te. Ba rumba dezade ne koti a partir ya mutu wana. Na tie photo na album na wana. Banzembo ya dezade koti a partir ya mutu. Siko yena minito akoma soki pasteur. Siko alobaka nini? Ateka batu nini? Mabe ekomi malamu. Bandeko, totika kotia sentiment na makambo nzambe. Totika kotia sentiment na makambo oyo ya nkolo. Tosala nkolo na motema moko. Tosala nkolo na motema moko. Po jamais na kati ya Bible ezate ke batu moko boye balataka ba toge. Batu moko balataka ba robe ya milai. Ben gospel. Oh, gospel ngo baka évangile. Bozo copie makambo boye na au sens na ngote. Oyo américain oyo asaka ndenge mususu ami changer longi tanga koma. Nyoso nanga nini pona kozwa gloire à mokilio. N'est-ce pas diable azo bepsa nkolo na biso Yesu Masia. Fukamela nga na kopeso bokonzi suya ya mabele awa. Lelo moni ekoma ba komosala banini ba prix ya ba musicien. Oh azui prix tel. Oh ba pesier prix tel. Or la Bible nous dit que celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Qui vaincra, ça dit na souka. Na ebandelité, cour c'est celle la noté. Comment you ba comme ko pesa aussi ko le ba peso déjà donc ba prix na yo le c'est que donc c'est bon pour na yo. Jamais ko sala malamu na mokili awa batu balingaka yo, batu balingaka batu bakumisaka yo au plaire na Nzambe jamais. Tangu Paul batu ba me okumisa ya ba ni botika bloko bo sala wana. Pour biso to sala le côté batu muto sala bloko za Yesu Masia bo pesa gloire na ye. Bozo mona ke musique et memi batu tout ba jeune. Tangu moi sur akufaki na tie photo na ye. Ngai eselenga mawa atanke mutu akufi aibi Yesu te. Eselenga mawa. Bona na tika ko eba ipi na malamu te, mais tu ba quand même kazaiki ko kumisa Nzambe te, tu ba kango bo asa kufi, ce n'est pas la peine de na makambo. Na zwaka engagement ya ko bengi ya ko komela ba mission on ayeba ka avant. Ndeti oyo na komela kiye. Pona ko biseke talandenge moi sho acho kufa. Yeso ngo sauver bo moina yo mi pesa na Yesu puisque asa garçon na yeba ki malamu. Asa ya nda kunanga na yeba ki malamu depuis ba série wana ya nini tanto na kati ba système. Mais au moment que bat balin ko changer te. Puisque basi ba poni nzela na bango. Siko bazo linga te ke ba kende bango moko na enfer, bazo benda binu ba na Nzambe. Oyo. Amitié moko comme pasteur qui parle bien, qui chante bien, chef, président, et pas naï. Mais est-ce que au bon, ça va quand soit-disant on a ali pasteur comme ça makambu ya groupe ya musique na pesa na mutu mususu. Mais les gens veulent tout avoir, balik bazo nyonso. Balik bazo nyonso. Kutu kola makambo o bandaki makambo akufa na ye azala kutu boyete, tu sens l'orgueil. Oh nyonsto, oh boba foto bo muna ba orgueil nyonsto zo muna o. Mususu o na France to ga ki o auto go sente, to bite so ke zandenge ni. Batu ba beng saka batu boye. Ata bino moko. Bo beng sa batu boye. Po pesa ni na kati ya bo mona. Bana basi bolingi nde musique mingi. Bo kenda faire so bo continuer boye. Bat ba comme ba fanatique ya batu. Ole ba fanatique ya Nzambe. Ole ba sali ya Nzambe, ole ba disciple ya Nzambe.
Bon, quand si le corso mouyibi, puisque tout le temps, tu vas mettre musique, tu vas le corso le wabino bouite. Nous sommes obligés à tourner dans le bongo. Nous sommes accueillis par ça, les CD, parce que tu as Will Donction va CD, pour et ça la nini. Oh, ils ont les symboles. Quel symbole? Bozo ko sabana nzambe. Bozo ebele bo ko sabana nzambe. Ba fi ba olataka muta bongo neti o mususu toka kia sango awa fi moko kuna so bozo linga mwasi oyebite omona te. Nyoso naka po nini oyembaka oza musicien. Tout le monde a montré la Bible que tout le monde a part, ba musicien, ba adorateur. Non. Adoration, oh, le la Bible, c'est adoration à l'oyemboté. Mais si vous avez un mindele, oh, ya mokili, pour comme ça, malembe, balson, bazuma mélodie, mais si vous avez écoute, oh, si vous avez un sud-africaine, oh, si vous avez moi, si oh, commerçante, si vous avez bon, ça la bouzo, banakata mamanzambe. Beaucoup à la juger. Donc, réponse, est allée que, musique au bobo na wana ego pesa le kumu na nzambe ata mukolo moko te ya moni bakomi koembela basi na bango bakomi koembela mibali na bango bakomi koembela ba vie na bango bazoembela susu nzambe te bazoembela susu nzambe bango embela bakomi komi yembela bakomi koembela batu producteur païen asala la musique païenne aza ko produire yo o suye olingo asala olaksa nini bozo yemba yo lati ndenge mususu ba mususu lati ndenge yo lati ndenge na yo ba mususu lati ndenge moko ba munyo stupo laksa yo za leader ba basa ko benga musicien komi ko benga bango ba président kala zaki ba chorale ba benga ba comment appelle ça ba dirigeant mais yo mo bengo président pour oza pe ko ndima faut bongo la motema faut bo changer façon na bino ko sala oyo abandaka na bien ko pamla makambo susu no musique concert bona boete le yema comme champion ta la église batuka kobina donc basa ko brutil batu bamboka ngo petambola kana ngo teme bozo bina ti wapi ole bozo ata ko réfléchir ko zonga sima ndeko la ndingai na boke musika puisque batem mambo zebele ndeko la ndingai retenir le moko Yesu achaka lelo na kati ya mutu talent po mutu wana talent na ye wana esala musala po na Yesu soko moni mutu ana talent ya nzambe soi-disant mais azali orgueilleux aza muyibi muyibi elingo banini osali CD ozo teka oza muyibi osali concert ozo foot sabato oza muyibi concert payant oza muyibi so moni mutu bongo nzamba sana ete batem ebele ezali obinumbo yebike eza malamu te mutu awasa makambo mususu azoyembana mutu mususu po ayebana po yepa mata oh fi oh to ça la featuring mais pour ça na ngwelo nini c'est pourquoi bo tourner en rond bo kepe liboso te to moni pe riche moko na kati na binote bozoyaka minene misusu donc mabale kufa tout ça puisque bolingi bomengo mokili ndeko yo kingai message ou interpellé yo kosilika na ote na le but de la part du Seigneur l'heure vient et elle est déjà venue où le Père recherche le vrai adorateur qui l'adore en esprit et en vérité, pas qui chante, qui l'adore. L'adoration, c'est-à-dire tu donnes à Dieu ce qui lui est dû. Oeko e bongi na ye, bo moi na yo. Est-ce que comme ça nzambe? Ndeko mitala malamu. Pe ozo ya na yo. Yo la naga musique batu wana kokende par-ci par-là, on a lingaka idole nanga na lingaka lingande Yesu. Lingande nzambe. Omona ke okozala dessus te puis nzambe ako diriger na batu susu. Bayemi base belo kutu baye bana te base belé. Mais basa la musique pona lokumu nzambe sans que bateka yango. Nako tout peut être bango mbala sima nako tia banzembo na bango gratuitement bozwa gratuitement biso to ça va projet bongo to lingi bato yo balingi basa musique ya nzambe soko ebi kwa mwana nzambe converti. Nazo lancer message. Ozo mwana nzambe converti ovanda kana nzinga Europe awa. Vous avez besoin obimisa banzembo ndiza na kati na yo po ba musu bazwango ba la béni na yango sans que yo senga un franc. Contactez biso to sunga po sa musala wana. Tu as besoin d'ateka qu'il faut mbongo ezala po sa musala nzambe. Non. Sacrifice ezali malamu.
Mais obéissance, c'est l'équi sacrifice. Yesu alobi, dans Matthieu 10, chapitre 8, alobini. Je vous ai donné gratuitement, que le Seigneur bénisse celle ou celui qui m'a suivi. Voilà, ningai, bon comme la biso, mais bon salande keba, Yesu azoya. Shalom.